Luanda. Aqui tá, então. Tá negociando a só. Kabila manasi le okendelelo. Le comité international base la biso base la biso peuple. Donc il y a toute une question. Kabila la journal lelo a ozasu président la texte nini. Qui m'a dit que
Laurent Kabila. alobi boye akokende lelo peuple congolais alakisi maturité que ceux qui vont marcher tozoki bana ici tobandi yango sikoyo lokola le 31 journée coquille tobandi yango ti na dernier souffle kobuka te koyiba te koyembela kaka nzambe na kati awa bato ya majorité balakisi maturité baye marche barespecte mpe balembi Kabila. Opposition baye marche mpe balembi Kabila balembi yo kende na malembe kuna sika ya vile tunakuelezea tunachoka ipate kitu Nous nous sommes catégoriquement et farouchement opposés à l'application de ces ordres diaboliques dictatoriales. Et le quartier s'est réveillé, il y a eu des échanges musclés et à fin de compte, ils ont cédé, nous avions prié comme c'était prévu. Et ce matin, après notre messe habituelle, nous nous sommes organisés comme cela a été convenu avec la hiérarchie de l'Église de réaliser notre marche pacifique, une marche qui fait trembler je ne sais qui et pour quelle raison. Nous nous sommes sortis et à chaque 100 mètres, on rencontrait des policiers soumis aux ordres sataniques, nous menaçant, essayant de tirer, certains même tiraient des balles réelles. Je pense que la journée d'aujourd'hui a été connue par tout le monde. Personne ne peut dire qu'il n'a pas été informé parce qu'il a été préparé et les autorités étaient informées. C'était une marche pacifique, on dit bien pacifique, raison pour laquelle on a demandé à tous les marcheurs de ne pas utiliser de propos discourtois. Notre force c'était quoi? La prière, nos chapelets, nos rameaux, nos livrets de prière, nos cantiques de prière, dans le but de faire savoir à ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent, que nous sommes fatigués de ce qui se passe dans notre pays. Nous demandions une seule chose, le respect de la Constitution, le respect de l'accord de Saint-Sylvestre qui est censé donner l'espoir il y a une année au peuple congolais qui a tant souffert. Et avec l'organisation de comités des laïcs catholiques et d'autres confessions nous ont emboîté les pas. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes sortis pacifiquement. Mais à notre grande surprise, devant notre attitude de pacifistes, nous avions rencontré la brutalité des envoyés de ces régimes. Nous enregistrons de dégâts, de blessés, de jambes, de bras cassés, tout ça. Voilà.
La yebanaki utomwa mikolo comité ya balaïque catholique ba préparaki marche eye pacifique lokola tokoloba na lopoto po na kosenga te constitution batosa yango accord ya Saint-Sylvestre batosa yango po totiaki elikia mpenza na yango po na koyingisa kimia boboto bondeko boyokani okati ya bana ba ekolo Congo oyo banyokwami mwa mingi yango mokolo mwa lelo na nsima ya losambo ya misa baimboka babimaki na loyembo na losambo na mandalala na basapele na bango bakotambola bakoyemba mpona kosenga na nzambe aya kosalisa biso tolongwa na minyoko tozali na yango na kimia oyo tozali kotambola na yango tokutani na baye bazali koboya mboka ebonga bazali koboya kimia ingela okati ekolo ya biso bakomi kobeta bato oyo basimbi mandalala elembo ya boboto elembo ya pe masasi bazoki baye bazoki bazali baye babukani bamaboko bamakolo bazali bakangi basusu toyebi te bazali awa bakangi basango bakangi basalisi ba basango lokola tozali awa siko kire il fallait bozala na point de chute mais awa na kati ya lupango tomoni bino koki koloba nini na ndembo boye ko se retrouver awa na kati toyoki sikawa na Saint Dominique mama moko azwi masasi toyebi na sango azwi masasi tozwi toti kozwa information tozali awa kati ya lupango mama lokola na lubaki tokutani na baye balingi boboto te balingi ekolo ebonga te tambola te babeti masasi tango bato bapanzani moto na moto alingi kobikisa bomoi boye te nde to se retrouver na esika ekasi na koloba ezali échec te po oyo toyokanaki mpona mokolo ya lelo tokokisi yango tozali bato esika tosuki toyebi te nzambe akotika biso te nzambe azali na biso elongo ezali ya bana banzambe kasi ya bato ya mokili te matondokire